Balandia RD Congo Info.fr kakande to ebisa kibino to zo luka artiste ba perception ba impression na bango par rapport ya moto to tiko bungisa na kombo ya sœur Marie Misamu alors to kiti awa to ekokutana na président la DSOB ye pas zo perception ba impression na etangu ayoka ki message wana a santa ki ngondenge nini ambote président. Ouais, mbote mon jeune frère. Président lelo tubungisi moyimbi na nzambe monene na kombo ya sœur Marie Misamu ba impression na eza ndenge ni tango yoka ki message wana e komela ki ndenge ni na matoi. Vraiment tango na yoka ki message wana ya sœur na biso Marie Misamu akufi vraiment en tout cas ça qui douleur makasi na motema donc ça là qui vraiment passe parce que kobungsa mutu monene ndenge wana eza eloko apetete surtout encore sœur moko azoyemba makasi azoyemba bien à part ça surtout yebanaki na ye déjà encore avant na parce que biso na toza bana nsango toza bana ngana na njili bango baza na masina sans fil donc toza pena bana touti ba côté moko toyebanaka encore avant nayebi mwa famille na ye ndambu ye pa yebi mwa famille na biso ndambu donc vraiment tant on a yoka kiango na meka ko réaliser ngo facilement ti zaki na difficulté ya ko yoka ki sangona ba erni président ngai d'abord nazaki na mariage moko nazao poster na mariage wana namoni avant na kota na scène donc to comment déjà ba 23h namoni appel moko ya bato libanda babenga bazoto na ngai sangoni toyoki pona sœur Marie Misamu ngabi oh yoki ndeni o te toyoki akufi to bengi soki mutu moko boye a confirmer ngabi mais non sœur Marie Misamu biso to akina le 3 janvier 2016 na victoire na place des artistes ezaki festival moko festival masolo donc to betaki na ye wana ya beti après que ça je m'excuse après que ça nga na matin a presté mais na kota pe na spectacle na ye pendant que ya zo jouer na kota tout ça li na ye moi disons moi lo moko wana ya zo bina nga na koti na bini moi ndambu na ye donc ezaki lo moko bien to yamani et puis après spectacle na ye to solo laki avant nga na matana podium to solo li tout ça tout s'est changé ba numéro ayebisi nga pe ka eloko na ye zo bima faut à luka benganga apesa ngai pona sa promotion nango et à part ça a beteni nga pe lisolo ya théâtre na biso ezoleka eza peut-être abina tala kayo ba théâtre na nyonso ayembeli nga pe kitaka chaka chakudi dindako boye na mona te donc vraiment ça nga plaisir nabi ah mama limbisa nga beteni nga lisolo tala théâtre na nga mais na boka kaote limbisa ngai mais na kubwaka yo na ba théâtre nyonso to etikali mais tala banda to soda ina ye na tourner loko mso asirate ye akufi c'est-à-dire na kubwaka sœur Marie nde nazobwaka ye boelelo nazobwaka ye déjà aza kukufa. Est-ce que président obanda ki ko penser pe que un jour bossa lelo remonte à ta théâtre ou bien na kata musique na ende yazaki na côté musique yo côté théâtre pour tout monde qui peut auter ko ça lelo remonte na frère Nabiso Caleb est-ce que yo po banda ko penser ko ça la quelque chose na mais tout ça déjà quelque chose na tout ça la voyage à Ponton to betaki na Pointe-Noire ezaki yazo beta musique nga nazo sa comédie je crois que na olo babo eza ba 5 ans passés. Donc il y a peu muto à se gérer que na côté artiste et comédien Batchangai tout ça va voyage ensemble et en plus temps on a joué orchestre na inde accompagner kanga na ba comédie na nga mususu tout ça qui na voyage na Pointe-Noire tout ça qui et en plus son nzambe abatela ki to koka pe ko sala susu mingi encore donc c'est ça. Ok, président Tozo, je vraiment t'amingité. Tozo, c'est le programme d'Engezo Pesama. Liloba Souka Ezanini par rapport à Tozo, c'est la ti Mabongise Bonga. Liloba, il y a Souka net pour na émission à Lilo. Na Liloba que Nzambe a sala biso na 3 temps. Tobota maka, tu veux vivre après. Tu comme na mokola suko tu ndeto baga tozonga na mabele. Mais
nzamba batela ye tozolela ye lelo tozoyoka pasi mais nzoka toza na chance ya kokutana so na Sœur Marie Misambo parce que ye asaleli nzambe na ye nayebi ke nzambe akorécompense ye akozala na ye na paradis biso oyo tolela totikali soki tozolela pena na mitema na biso tosala mpe bolamu mpo lobilobi mpe tokutana na ye na paradis mais soki lelo toza kolela tozoyoka pasi mais etamboleli na biso soki tozotambola malamu te nde mokolo suka tokomonana te misu bakozala na enfer misu bakozala na paradis bokomonana ndenge nini alors chance asuka ya komonana na bandeko nyonso tolelaka tosala bolamu ekokana na bolamu oyo bango basala mpo lobi na grâce ya nzambe tomonana susu donc c'est un peu ça donc Sœur Marie alelama malamu tolela ye biso nyonso bien que organisation ekozala mais babosana te ezalaki na eloko mo Sœur Marie abanda osala même matanga na bakartier abanda okende bato wana mpe ya bakartier bakoluka baya balela Marie Misambo même chez nous les comédiens soki tozwi baproblème tobanda omona ye alali abeti nga na groupe na nga tokufelaka kadi ayaka abetaka mpe alalaka donc ye mpe ndenge nzambe abengi ye bato nyonso tu wana bakoluka baya bazongisa bolamu oyo ye asalaka bango mais organisation ekozala babosana te Marie Misambo bakolela ye na toute tendance confondue na bato nyonso tu parce que azalaki star azalaki na famille biologique azalaki na famille artistique famille chrétienne donc ouais voilà na famille naturelle donc na sens wana ezosenga vraiment to lela Sœur na biso akundama na honneur nyonso. Ok, merci beaucoup président. Balandia RD Congo Info, to komina suka tozo la sabinuka ba parti ndenge ba artiste bazo la Sœur Marie Misambo. Sœur Marie Misambo azalaki mutu abande ko kabolate, azalaki mutu abande ko zana batu nyonso. Alors to zalaki atolandi président vraiment ti place à répétition, tozo continuer toujours ko la sabinu lo lengeni ba artiste bazo la Sœur Marie Misambo. Ngana bino to kutani à la prochaine.